ba combattant au bazo combattre pour na mboka na bango devant bato wana ya tembe. Il a dit que bango bino biso to lingi président Tshisekedi a continué les choses parce que ba projet na eza bien. Na ninga to sol na moi quelques minutes au biso to zoaki na nzela ya na wenge musique na nzela ba administrateur na biso to kutana na président. Au président le bagi na biso moko na moko même wenga ni magite. Division internet et PC biso nzela ya mabe ou les PC nzela ya malamu. Biso le monde même la télévision ou na ba internet tout le monde a battu ba placer pena battu. Ba on finga na monga. Or déjà mutu afika ka mutu ponanga azo considérer azali sous normalité. Parce que nene ko finga mutu zo bosa na place o check makolo lobi ke finga ki place batango. O chepe makolo normal ponanga. Niña salió pinchanga. Niña salió ofose ma pensa. Niña salió chepa silitawe. Mesdames et messieurs, partout vous êtes en train de me suivre au travers de cette émission Place des artistes, comme je vous avais dit, au Noir et Césoire, l'artiste légendaire, l'artiste talentueux, pétri des talents, vous comptez très bien, Koumouma Nachante. Juste à présent, à Oscillaté, à Ovidété, toujours là, avec beaucoup d'intelligence. J'étais parti à la répétition pour voir ces grands artistes de notre pays, Koumouma Nachante. Mesdames et messieurs, je vous supplie à nous suivre au travers de cette émission. Parce que bon, c'est là. Je dois vous proposer la répétition de l'artiste Mandachante et puis nous allons revenir pour la continuité de ces grands magazines Place des artistes. Botalandenge, moi la mobala koyemba, ako pesa couleur, ako pesa nuance. Au sentiment, elengi ya musique, musuni ya musique. Et à Gotonda, au travers de cette émission Place des artistes, pour faire plaisir à l'excellence Florent Tiba, ministre d'État de Brazzaville, pourquoi pas au boss Franck Kombemba, le commandant du Bichengobila, avec son assistant Josias Manangue. Suivons cet élément pour vous faire plaisir. Merci. Mesdames et messieurs, partout vous êtes en train de me suivre au travers de cette émission Place des artistes, comme je vous avais dit, au Noir et Césoire, l'artiste légendaire, l'artiste talentueux, pétri des talents, vous comptez très bien, Koumouma Nachante. Juste à présent, à Oscillaté, à Ovidété, toujours là, avec beaucoup d'intelligence. J'étais parti à la répétition pour voir ces grands artistes de notre pays, Koumouma Nachante. Mesdames et messieurs, je vous supplie à nous suivre au travers de cette émission. Parce que bon, c'est là. Je dois vous proposer la répétition de l'artiste Mandachante et puis nous allons revenir pour la continuité de ces grands magazines Place des artistes. Botalandenge, moi la mobala koyemba, ako pesa couleur, ako pesa nuance. Au sentiment, elengi ya musique, musuni ya musique. Et à Gotonda, au travers de cette émission Place des artistes, pour faire plaisir à l'excellence Florent Tiba, ministre d'État de Brazzaville, pourquoi pas au boss Franck Kombemba, le commandant du Bichengobila, avec son assistant Josias Manangue. Suivons cet élément pour vous faire plaisir. Fidélité,
Ouais, Gérard Rabasiloa, en direct. Trinitaka, à tous ces maçons aujourd'hui. Salio, oh, bijou partout.
Merci à Padou Bomboussa, merci à Bandoroto, au travers la ville, la province de Kinshasa. Comme je vous avais dit, on va recevoir la star légendaire parce que c'est une légende, parce qu'il a une histoire ici dans notre pays, de la ville, province de Kinshasa. Lui, c'est de la personne de Koumou Mandachante à qui j'ai dit bonjour. Ouais, bonjour, Dulix Mvouama. Toujours très élégant. Oui, mais oui, Solo Kitoko. Tolobike Nzoto. Non, Tolobike Nzoto eza motaou. Lokola Nzoto ezali loko nzamba pesaka na mokili pe kendaka nango etikala mabele. Di moi soko eza na bomoyi boye, faut la tsango bien, ko sukola kango bien, ko lesa kango bien, ko melisa kango biloko nyonso etali mai ya bien. Voilà, donc tala ni poser élégant parce que vous respectez, so respecter que des bonzambe. Bonzambe nyonso yango batwaka. Oh bonzambe. Bonzambe yango. Propre. Ok. Au travers de cette émission, la première émission de l'année 2024. Bon, la mission est la deuxième numéro, tout ça, la deuxième émission. Nous avons une rétrospection l'année 2023. Nous avons comme la 2024, on commence à chanter. So, les gens qui ont salama qui se pète ça qui ont et puis, ceux qui ont vous détestez catégoriquement dans 2024, ils ont raté. Et cause à ouais, il y a les bossés à Kokumisa Nzambe, na Kumisa Nzambe, parce que depuis quand même la salle qui groupe Nangai, après au moins 21 ans pour Naken Nabango Poto, et puis Toye Nabango, là ezaki penza eloko moko oyo na ebité tile ona na pesi Nzambe lo côté parce que normalement fa yana pesa eli bonza pona koloba na yeke nini osalinga parce que tout na mboka na biso esala makondele kaka na mystique or mystique nyoso ya solo solo na maboka Nzambe ngana pesi Nzambe un jour et puis na yo la chance na jeu producteur moko na kata mboka wa congolais à diaspora bienvenue Makanga que je salue à Paris zo pesa bambote ye muto ayipsinga bon conditions za boye tokenda ki et puis toye. Et voilà, il y a malamu ezaki pendant 2024 et marqué en 2023. Et en 2023 pardon. Est-ce qu'on a 2024 quelles sont vos perspectives comme Mandachante parce que il faut parmi les artistes, parmi les légendes, les leaders, vous faites partie parce que le lot peut servir au restauration, peut servir au travers de ta voix, au travers de tes cantiques, la chanson, ce que ma perspective non, on a 2024 années parce que c'est comme si on a constaté surtout chaque matin, midi comme ça, énergie, et zo baksama na kati na carrière. Oui, parce que le travail il y a chaque jour où il y a de tous les temps aux ana katsa ko yoka musala musique aux ana katsa donc aux ana katsi na rappelle il faut le mouler tananga tout ezaka mingi ya koyoka musique même na téléphone ba mege sila kamba nga pona ko yoka ba musique ya monde alors o pe makasika na mboka awa na zwa kamba pona yoka na yoka ba sali nini ya plus ou ba kena biso wapi force déjà ngona mais loko na kosala na katsa anawa c'est-à-dire il faut na pesa congolais loko mususu c'est-à-dire na zui moi ba collaborateur ya bien o ba pesi biso ba piste ba nzembo ya ba écriture pendant ya solo et to kanti bat na kati pe disque na biso to zui moi ba to ba valeur o to yemba bango o ba kotia mo solo na bango j'ai peut tombo la disque na place nyo son monde et je pense que na bo nzambe na pesi projet on a penza que disque na osala parce que na aussi sango ate a toujours sala parce que pour un niveau ya awa eza moi mbongo moke par rapport à studio toujours pour na mix na ba misala mususu na poto awa moi mbongo eza na C et on tout ça na notre ça 80% comme ça 20 kuna avec ensemble na communauté kuna tout ça là 20% kuna beaucoup de gens vous apprécient beaucoup de gens se peranayo comme Mandachante babi on a une belle intelligence au travers musique parce que la musique déjà distingue est-ce que maïle oyo zaranango ezara ba question bato bazotuna batuna biso est-ce que maïle oyo zaranango au travail peut ko ça une institution ça peut aussi tenir. Oui, institution biso de kosa na mboka ezaka institution na so culture la culture na makambo na so culture moni institution muso ezalité na kati ya culture to ya comme ba conseiller to ya comme ba assistant spirituellement donc ba rôle ali et puis moni nzamba pesi mayele na ye naturel parce que oya mokili to ngana to ko yeko la lobi pe to yeko liango mais to yeko li parti nini tamsu to yeko li kaka mat physique ou to yeko li kaka commercial ou to yeko li kaka to yekoli kaka ou to yekoli kaka mais ya Nzambe ba yekoli yango te Nzambe azopesa biso na kata mboka oyo Kongo to kutaki batu ofanda muto kwa vesi maro masia que son âme repose en paix o kindenga zo solola o kindenga zo dégager makamwa minene yango moni lelo
na ko bana bande ko belé ou bana kata monde de musique il faut que pousse na ka pemeni ya mayele mingi c'est-à-dire surtout to pousse na pemeni na mayele mingi bato mayele basali o so ko pousse na pemeni na ye o ko zwa kata quelque chose o iko ko ça que symbole ka pe makambo belé ils agissent c'est ça. donc voilà au travers de cette émission comme Manda chante patrimoine national Congomani le roi Congolais surtout tant qui président de la République ba réélire yo moko mi lobela nini pour l'élection à 2023 électorale. Bon, biso na bandi communication ou batbayo ka masola mboko ba yoka kingai depuis Paris. Devant ba combattants ou bazo combattre pour na mboka na bango devant bato wana ya tembe. Mais na biseki ba onga bino biso to lingi président Tshisekedi a continué les choses parce que ba projet na eza bien. Na ninge to sol na moi quelques minutes au biso to zwa ki na nzela ya na wenge musique na nzela ba administrateur na biso to kutana ki na président. O président lo baki na biso moko na moko même wenga ni magité. Donc ezaki maluba moko de biso do baki non il faut te peser sous chance na mande ko ya parce que oyo ezalaki ya ba détournement ezalaki ya ba coronavirus ezalaki ya ba incompréhension ezalaki ya makambele. Donc congolais a pris sa confiance et puis congolais a pris sa confiance. Tokoloba nyoso tokoloba mais congolais a pris sa confiance et président Tshisekedi aliki lisusu mais mboka ya boye tala ningi batu nyonso ba voter président aza na misu ya komona ke congolais a poningai a sangisa ba congolais président Tshisekedi a sangisa ba congolais et au travers ya makambo etali musique ba congolais be basangana ka facile a betisaka musique nyonso ya couleur nyonso ya mboka bangala ba Congo ba Swahili a sangisa batu nyonso na kati ya jewana et sangisa ka pe mboka parce que mboka lelo esika to utake ba mobutu na pa to komi lelo mboka kaboni mingi. Ce qui biso toza pena ba ambassadeur ya mboka oyo biso toza pena ba musicien ou ba communicateur ou ba éducateur ya mboka oyo toza la sincère ko lobaki mboka e kaboni mingi. Alors président Tshisekedi mandat oyo to pesi yosu oyo ngamanda na pesi ensemble na ba base na biso na ba ndeko nyonso balingaka biso to lobi vraiment simba bâton ya koloba jamais na comédie. Jamais na comédie parce que mboka ezindi makasi toza na posa ya mai ya malamu toza na posa ya courant ya malamu toza na posa mboka ya boye ezui temps na insécurité ya ba betaka ba mama na biso ba botolaka ba papa na biso biloko na balabala molile na ba quartier biso bana changu to pesi pouvoir to pesi makambo nyonso mais molile na ba quartier ezo benda ba voyou et bongisela biso likambu oyo ya ba wewa lelo na kati ya mboka bazana kwa nyonso et ali musala ya malamu eye ego ba parents ba kotangisa bana ba ko bala e ko sala makambo nyonso mais wewa lelo ezana insécurité totale pour na yo moko président bon encadrer wewa parce que wewa ye sali s'appelle pour na ba raccourci mais bon encadrer suba wewa na mandat oyo président mingi eza koloba mais biso to lingi yo to voter yo zala na souci ya mboka peuple lia kanda ya congolais et comment ko boyisa ko ndima moninga nyonso or que soko moni moninga wazama yele devant yo betela e bravo ndima paye metala kanda ya congolais et boyisi ko ndima et boyisi ko ndima ke o yaza mutama yele boyisi ko ndima président 500 congolais président avec vraiment motema nyonso lobby de Bolagi résultat provisoire et lobby à députation nationale mais tout le monde artiste va limiter artiste va postérité et exactement des comédiens en étant artiste bazo ko ça met nos confiance te ils va tamiser des choses politique eza na makambo ebele politique ngai na botami na libota ou famille politique parce que ngala za mwana ya Lumumba ngala zali kokwa Lumumba na li mwana ya Lumumba biso to moni politique est un monde beaucoup très compliqué. Artistes et musiciens autour de la carte monde politique, bah il va que tout ça rappelle politique la musique, oui. Mais ali ndenge moko na politique ote yo tambola na carte ya monde. Politique est un monde makamnango. Moi je pense que ndenge base o nyoso bazuite basa recours et ko bongisa. Mais ce que simbité ba kota na mozindo pour peuple pe monake ya solo. Parce que pour nous préparer ko kota na ki député na ki députation il faut bandaper avant batwa mona ba ambition eza nini ambition sur député ou bien ba ndeko nyonso ba candidature et bandaka pe mona quartier na ba matanga être social être humble ba biloko on a ça joue beaucoup ndeko delix donc mais na brisque ka bo mbala moko soko ye o nonga na mbalo na kozala oui aka yali nezi biso to yebi que grand frère na ngale kwa wera sona populaire même si na village na mais politique c'est compliqué
Oui, c'est un grand frère de Jean Goubal. L'homme intègre, oui, mais politique. Et ça compliqué. Et ça compliqué. Pour moi, Jean Goubal a dit que les même il y a l'équipe. Mais pour éviter c'est très très compliqué. C'est très compliqué, mais bon, oh, il y a soit zuité. Les tinga dans la souci de gomo ou na changu. Ndeko Igma Kinzumba. Batu nyonso ba voter ndeko wana Igma Kinzumba. Mais politique est ça compliqué. Tout le monde est dans la liste. Soit qu'on ça recours avec avocat et solo pour ba preuve ça. Ba preuve ça. Mais sinon, oh toi raté, aïe baké. Soit ka kotsu na mozindo et koko ya nango. Banzela pesa li mingi ti 56 loko kota pe na musala moko boye. Soit qu'on a makanisa bien ou ça samboka au kotipe. Pour sinon soit qu'on a 5 ans. Neti ngai sincèrement, comme on a ba président Martin Fayulu. Ngapo nanga nazomona ke nzamba sa exception na Congo ba sankisa na président Kisekedi ba travailler ba ko pesa ba fruit à danger. C'est ça. Parce que Delix Togo tu as toujours comme wapi opposition fait ça kaka. Oui, opposition fait ça kaka. Mais Tarasco 5 ans aux asoueti président Martin Fayulu la kozela ka tout 5 ans non. Ponanga président Kisekedi da ko sala ke ba Martin Fayulu batamaye loko la vie na biso Mozito. Adolphe Mosito, Azaki na mboka au $5 de salaire 4500 pendant temps et belé. On est reconnaissant. Wow. Bon, ce que Batomaye le nyoso parce que ndeka na makambo ya kuswana kaswana kate. Biso zona posa Congo et boyi Batomaye le nyoso basangani. Au moins il doit gagner. D'ailleurs le pas. Et au travers de cette émission si on a une tout comme mandat chante. Poni le batu tout ba comme tara lisiko na politique. C'est le politique na mboka. Oui, politique à la salaire na balabala. Biso do bota na Zaïre na moi na Zaïre. Na mona ki salaire ba député na balabala te. Na mona ki salaire ya président na balabala te. Na mona ki ba salaire na balabala te. Salaire ya li sueur ya mutu. Oyo lelo go batama. Obi depuis ba pesa ki congolais qui 21 000 par mois et pesa désordre dans la famille nyos na mabota nyos. Et pesa désordre na mabota nyos. Ngana ba te soki to ko bomba secret na ndenge na pays ya sueur ya mutu ou ezweli ya mutu ezala na secret. Sur le monde ba sénégalais ba na ezweli na bango tout na secret même pas malien. Mais ezweli ceux qui sont sans secret ils ont ko la sabato ezweli. Li bongo ko sakolé sabato nyos sauter. Non, ça fait vraiment mal, ça fait mal. 21 000 ceux qui mbalo ekozala ate ko mata obe ko kita bakanga frère nango ba bomba secret nango sinon ezo ba bien mata députation nationale ba union sur la politique et puis sur le même ba parti politique ba bimisi le bandeko o bazo lega pour défendre le pays oui mais sur le azo défendre le pays pour la parti politique na ça et quoi ese biso ça et quoi ese biso parce que na kalizaki ba bazo ko loba na neutralité moko pour na salisa. Mais le logo mon moto il y a président Moïse Katumbi, le logo mon moto il y a président Martin Fayulu, le logo mon donc merci beaucoup comme Manda chante au travers cette émission Place des Artistes ça fait plaisir à toi mais Mambolbe c'est très important malgré ma bimisa salaire la biso ah ba députation nationale et comme on a $33,000 par mois. Le pas on est second député mais alors akawe kozala parce que au moins député sur lingo de la députée na mboka ndenge biso do moni il faut oyeba ko fana na olakisa peuple ke on a posa ko sauver secteur na yo ou base na yo tout ça kana ba problème tam so moi courant mo ke beba côté mo na quartier moko tout ça kana ba problème tam so mai côté mo boy bo tio mo ke katana ka ba zo so maite o bongisa yango na ba frère na yo et na ba salaire ozo pas au salaire tout mo na comment o idaka ba tout tam susu matanga moza na quartier mo yata ne fiske un frère na yo pesi biloko wana et la kisarabatuke ah yeso to pesi chance a comme on a basi 4 ta comme on a basi 5 parce que ça sera déjà au travers de cette émission tout sur la musique tout mettez-moi les accords les accords parce que tout ça bana mboka il faut tout sur la magambo italibé biso interne na biso congolais comment man chante mikoloti koleka wenge musique a BCBG 4x4 tout terrain pour redémarrer mon au Italie, Stade de Marty. Vous étiez aussi parmi des artistes pointus au distingué qui n'a qu'à Stade de Marty. On a dit en santé. Stade des autres salles, ma polémique n'a pas dit sur terrain. Le long comme on chante groupe Bezali, au Timi qui la poto, au Kenya dans ma mission, au Zongi dans ma mission. Est-ce que le lot à part Wenge, à part Magamusus? Le long comme à cause d'un dynamisme on a affronter sous la grande salle na yomoko na komo ya yomoko quand on a auto ça on devoir de tinaki biso que poto pour devoir on a devoir donc au ebisiko mokiliza ndenge nini mokili ali nzamba saki moto na air na ye na jour na ye na mokolo na ye na mokolo na ye na jour na ye oui voilà le lorsque comment na kata monde ya musique boye
okomona et comme makambo neto botamaki na Zaire to monaki IDPS na impère et koti partout oui tout le monde on peut na balé mais ce que talibé au monde équipe moko c'est ke musika moi beaucoup kansu na équipe wana za tenenge mazembe comme ra période moko et lelo babiloko wana na kata musique et yaki et puis yi mabe mais ngai na misu na nga depuis na kota na monde na musique na baki tout na osala faisala na direction à Jésus-Christ yemo ko mutazo memango ndenge ni apesa engagé parce que ce que na bina wela na osimba touche eux ko memanga na passe parce que ça donne et puis ça douleur makambo wana oza na concert moko kana ki ba ya plein bongo ba yete ou au mona ki ndeko moko beta ki place yo pe ko kolanda mbango or que jour ya ndeko wana yango wana jour na yango wana te o kolanda mbango biloko na biso na Congo to moni yango depuis âge à 18 ans c'est ça et to moni yango donc ngai naza na souci un jour lokola awa na lingi pena na ande ona beta ta Zénith tata Olympia et usala nga be pona voir nga c'est ça pona voir na opesa na manda on appelle ça pepe on appelle ça ya yo moko kaka tu vas se pela pe ba yo ka ba live musuna ba sala minene mais sinon eza mabongisa ya ye moko parce que ya lobi nyonso eza na ngonga nango ya ko wele ya na ngote so sali ngonga na yo te ko perdre ko perdre. Si vous avez excellence frontière, c'est de l'histoire où on a comme moment de est-ce que n'enga ndo comme ma chanson na critique wana ba critique wana ba intervention dans le loi est-ce que lelo n'engo comme ba Socrate ba Célina est-ce que tout soit les arcs Socrate ngai na koma yango oui mais Célina na zwa yango pa ndeko moko una pesa ki malo meya pa ndeko moko ela isingeli so ka tala biso ya za afana à l'époque na Mombele oui et avec qui histoire moko boye na zone Kinshasa ti alaxinga histoire on a ndenge na yemba ki Célina et tu as beaucoup de problèmes aussi sur réponse parce que ba fille ou ba se plakiti mais sinon Socrate ngam na sala ki banzembo pe belo ka kawana tozaka na posa ba écrivain local Léon Azou ba collaborateur bien ba écrivain ba ye moi mi balé mi sa tuna sali mais mususu to sombi mi soupe ba collaborateur ba ye ba pesi donc quand même comme moment de ça reconnaître ba écrivain mais parce que ça œuvre d'esprit mais ba musu ba boya rapide non o ba boya ngo yango ba même mokili ya musique ba bien ngo mokili ya musique ya mokili omoni ba benga na bango ningo na parce que siko ndenge nini oyo ko boya œuvre ya esprit ya mutu oyi pa ya sali yango te na cimetière na ebale ou nzambe akitisila yango ka pesi yango ndenge yo yebite bon non faut koloba bravo soki même osombaki soki même koloba bravo ate mais mutu ndenge na faut ko tsaina place ya bien pour ibakiaza pour pese sous force donc ngabanda na bana musique batwana na wanga na bango te na zanga na bango na période au tiko le cas so tali promotion ndenge salama ki eza Céline eza Socrate banzemo eza na vitesse en encadrement pe surveillance eza sur terrain mais aujourd'hui c'est comme si la promotion chez Manda c'est plus à la télé que na ba œuvre quand même un peu à moins timidité et ça problème il y a bureau il y a staff faut changer qui ba tout ça comme on a pe belé rapé pompe d'argent parce que obi biso ya on doit ba structure na biso na mboka fait futa rapso ba mbongo na biso mais na Socrate eza na ba vitesse ça partout na télé autonomie na radio mboka mo na Uganda na kamo na Uganda na yebi Socrate bata sepeli quoi donc mbongo pe tambusaka pe makam mbongo watu na kata mboka ba droit na biso surtout ça na mbongo eza bien tu le comment de ça la plateforme à part Sokoda d'habiter non toza na Sokoda plateforme so na ko zolelo na poto na okota na Sasem parce que Sasem azaka même monde entier mais sinon biso nyonso ba congolais faut toza na Sokoda pour Sokoda nda venir ya lobby ba na biso au travers cette émission ni ça la erreur na carte musique na biso ça la qui avancé ils ont détruit le musique division internet et pesi biso nzela ya mabe oli pesa nzela ya malamu et ba décider ya pays soki ba kotala na miso musika ngana bisiki ndoko mo président Christian Bosembe ona loba na bona ne na télévision na bisiki président Bosembe na bina na za na 5 minutes ko loba no makamoko boy meka ko pesa pe biso place na biso parce que toza sur na place te meka ko pesa biso place na biso parce que na carte ya musique na biso toujours beta internet ye na makambo ikoko boma merci nyonso ya ba congolais. Alors, na président Bosembe, mais bon, le quoi na année passée, total na ndeko to bani mandat président soit bako tika ya continuer na exercice na ya konye parce que azamayele bon, to ça na problème sérieux internet yi ko bomela biso penza makambuze ba musiciens congolais bazo entre na entourage na bango bazo finga ba biloko devant ba na biso ba totala na ebité donc e biloko ngo ma bezo senga ndengo wana po matcha musique yango mais non ngana zakana ndeko fali na ngana ipsa nga bindeko ça les forme comme tout musique ba do se pena monde et là tate elongia bloko moko liboso net elongia sia full moko liboso ba pasaka na musique ya pasi
C'est comme si binomo validé pour séparer dango. Alors, non. Quelque part ce que les entre biso, ce que les gens sont monique bandeko na ba lexi. Parce que biso le monde même na télévision ou na ba internet, tout le monde a battu ba placer pena battu. Ba on finga na monga ba. Or déjà mutu a finga mutu ponanga, azo considérer azali sous normalité. Parce que nene ko finga mutu zo bosa na place o check makolo lobi ke finga ki place batango. O chepe makolo normal. Ponanga, bato ba finga ka wana. Ce qu'on t'a bateau va fingaka et belé va répondre à bangote ils ont déjà danger au fingo kamuta kuta na pas peso pembote c'est très dangereux si un conseil donc conseil ya koloba ke ba fingi bateau bazo kota na monde injure ya ko injurier ya koloba makambo ko fingaka ba ntoto ba mama ba ntoto ba papa ko fingaka kolo santa zali nzambe so emsu fanatique de zone mabino ba ngona kolo santa zali nzambe kolo bomoya ali nzambe soko lingo me ma vie na yo na salité. Mais même on a salité peut au la descendance tout. Même si les gens 100 ans au monde nyonso na bana na yo au monde bimi. Est-ce que makambo kala ezalaki kumu manda chante? Ils ont raté parce que bino bosali ba succès, il y a internet, il y a réseaux sociaux, bosali ba succès ya boye, il y a normalité. Surtout mais ça erreur pas nan. Bato bazo kamamboko to eza ba fanatique o bazo nduri bino na ba. Dans le monde entier, musique ezali na département o ba gérera yango. Tous un département où va gérer. Tous un tata na biso, le ministère de la culture et des arts et la tata na biso. Tous un fond de promotion culturelle où il gère la biso. Tous un la bisika où il allait gérer biso. Tous un pena yemo numéro 1 mboka aza gérer na biso. Il faut pas gérer biso. Lelo obimisi nze mono na 9h au so côté internet et côté monde entier eza sous na Congo te. Wapi esika ba tu ya censure ba kosa musa na bango à l'aise. Musa le kufi. Donc d'où il faut ba sanction. Mouta sali mabe moko boy PC 3 mois ki na so potote ou 3 mois a robeta na kata Kinshasa te ou 3 mois a robeta na kata Congo te a robima te ba sanction soko yé je pense que bon ça m'a mebelé ba décider batala makambo internet et bomi makambo et PC sous merci surtout na Congo oui on a monde entier makambo mais surtout na Congo tozo gagner ya kine ba politique bandeko ba no ko finga pona combat et ko kota na ba journaliste et ko kota na ba entourage ba orchestre na biso. Vraiment aimé Mabé. Est-ce que vraiment même Mabé. Est-ce qu'un Kouma n'a chanté pas appelé la bachère à Tindara? Non, on a parce que ce qu'on tindi yo zo mona ke yo mo sali secret na ndako mo yo zo tinda be. O azo mona yo azali nzambe. Azo mona yo ko frapper yo. Alors oh ba frappe e bongi. Donc Kouma yo non chargé en la tête. Na ko sala ngote. Non tindade. E ko banandeni. Ngana ko so témoignage ko. Ni que le gars kiawa to ki na problème ya général de FAO. Question na repose pas kufaki. To pe pas na kuloto na so baze quoi parce que akenda ki na biso mbangu ti ba musicien ba ki na kata groupe ba ke ba fingi biso nenga ba finga kawana. Mais le coup la force na répondre te na lobe le côté et même magi makambo wapi. Et même magi mabe après quelques 4 mois 5 mois ba panzani et to comme kota na miso ba panzani pourquoi. Biloko ko tinda ou biloko ko mona pemene na yo mutazo tinda. Faut éviter parce que Angelo Morote nzamba ko ya akoya ko assister mutu moko bio azara mutu moko finga ka batu ngwana. Ko finga. Ah mais non. Siko neti makamoto le kapa ba koni fuati ba koni mafinga to moni ndeko l'artiste fali pour ba tu suspendre bandeko nyeso 12 wa kina na wami kila protocole net kososo pesa ba tout parce que vous êtes un exemple à suivre l'être on attend qui suspendre bango apesi bango conseil aibo sa musala so boko finga etai na ngoso ngati est-ce que ça vrai ou bien ça mais sur talibé démarche ya démarche o ya leader moko na moko o ba ndiko bazaka pemene ba finga démarche yango na sasali ya ko lobana batuke yaza contenté donc bato bazo sala ngona batika parce que bazo sala lokola et sala intérêt moko ya leader po yum dozo côté la leader mais zo bomandé elongi ya leader na image ya leader que musala moko no sala malamu belle voix banzema malamu mais bato bazo finga même mingi au moins na mutu moko ta ana na fête na benga ete to benga ete ko afinga ki mutu nga mo makasi ko finga ils ont blocage. Pour nanga, continuité ça bien. Oui. Tous ali batu nakata mokili nzamba zo batela na nous faut continuité mo za la plus ya bolingo. Tout ça dans le monde faut tout ça ba featuring, photo yemba entre biso na biso. Lelo il faut quand même tout ça là.
faut le moko ezalaka so balobi ebandaki kala tokosi OK so balobi ebandaki kala tokosi kala elaki bien lelo ezala donc comprendre que un kumuma na chantier pas la chaîne tatinda na été non na ko sala moté na tatinda attention un jour merci mesdames et messieurs, nous allons retourner à côté de la régie avec Badou Bomoussa va nous proposer ces lives à faire ya Kitty Call avec un kumuma na chante évitez bon on va continuer masso na biso écrivez-nous appelez-nous au travers cette émission Place des artistes en direct de la CNTV canal numérique télévision. On est toujours là avec Nkumu. Suivant l'image. Mon colonel Tshisekedi, ya Denise Betou, Narli Amisi, ya Sharoufa Jili, le poète Simaro Massia, icône, Manda chante, la rumba impériale, Kaska Songo Pidje, PDG Jigal Nzao, Ole Wanga, Gilles Sana, Roger Nsona, Johnny Lopez, Jean-Jacques Lufuma, Espoir Ngoma Yonzika. Ditambwe, Simaro Yeranga Lindanda, na yoki posa ya koyemba, oh na kolela la viyo, pasi ya mokilie. Ditambwe masasi tata Yeranga Lindanda, na yoki posa ya koyemba, oh na kolela la viyo, pasi ya mokilie. Ditambwe luntadila tata simbanga ito, kene na mokili ya seto zite, oh tokozo akta kona paradiso e. Sambelaka e, na tango ya pokwa liboso ya kolala, sambelaka nzakomba. Sambelaka e, ata liboso ya kopenda mwankopo, sambelaka yawe. Na mokili yanse, Nzamba kaba ba chance kaba bilongo. Na mokili yanse, égalité ikeleve o. Na mokili yanse, ekomema bongo. Égalité o, ezalise na sando pe na tango ya liwa. Olela kate o. Maître Patrick Mouhemba, Flori Mamingi, Jacques Mawanda. Na bolingo yanse, mibali balingi se basi ya mobulu. Oya konyokola ye. Ye kolinga ye mingyo e koma mabongo basi balingi mabala ya monyokoli oya kosalisa ye ye akokamata ye ndezoba na bolingo ya nse e koma mabongo moto yo kolinga ye kolinga mosusu papa ye Papi Bouka le célèbre Gaga Munseki Orlina Tite Dekotika Nanokole la longola loboko na litama longola loboko na litama kilito longola pinjoli na miso amisi longola loboko na litama mpo na kolela la vie pasi ya mokilie Adam Moussa Nicodème Zola ngai nazalaka na zuwa natekela basi ya mabala nazalaka lolendo natikela bae bazwa kitoko lokopamba kitoko nde mabele o nazalaka lokuta natikela batailleur na bamenisier o mama natekela beskiver na bamécanicien lokuta na ngai nakinela batechnicien ya télévision na bafrigo nakaba lokuta na ngai na baestro na banganga nkisi mama dintambwe sala lokola ngai polempolesha alilima dodembenza na mokili ya nse eloko moko tokopesa toli ata ozangi nyonso kasi kozanga mbeto te o soma mbeto ya kitoko mokolo yokokufa ndeko yo soki mbeto ya kitikwala ebembe na yo ekoyoka soni kinshasa makambo na matanga tomonaka nde makambo basusu bakolela basusu bakotongo mbeto ya mowei surtout soki oyebanaka mokilingo makambo mokilingo makambo mama l'impératrice Wivine Moleka excellence Emile Ngoïka Songo Sisi Lutumba Fefa Al-Ram Nana Sangara excellence Cherubin Okende et excellence Ditou Blaise Moniz Papi Nyango Mouchemvoula
Honorable Jeannot Binano, Excellence Jean-Pierre Liaou, cerveau d'État. Na la vie elingi boye, la vie elingi boye. Na la vie obuka mikuwa tango zali na mino sepelisa nzoto tango zali makasi lobi okokufa mama. Jean-Si Mayasi, Forza d'Italia. Na la vie baloba boye, bankoko baloba boye. Na la vie oye batalo ya mbisi tango tata azali bomoi, batalo ya kwanga tango mama azali bomoi, lobi bakokufa mama. Seruti Ntomo, l'espoir Angeli. Na mokili yanse, on vit qu'une seule fois, hey. Sakana libera, soki onsi mwa tango, hey. Melaka libera, on vit qu'une seule fois, hey. Yaka otolingana, tala tango ezali koleka, hey. Liwa ekozela, mabele pona kaselo koya kitoko, mabele o. Aleli biso mwa lelese o, mabele o. Bana ya lomeka bazali nekolela mujinga mbuta kolela loboko na litama e. Mujinga e, okeine mobesu e mama. Bana ya lomeka bazangi lokola magabi azangi. Akolela ngana e ngobi mpenda e. Bamama ya zando bazangi lokola bana lingwala bazangi. Bakolela ana muyanzi wapi toboke. Fatimata dingue top de top. Na mokili toyaki tozali lokola na kati ya masuwa e. Monano etiana libongo ekosema bato bakokita ekomama bon. Merci mesdames et messieurs, partout où vous êtes en train de me suivre au travers de cette émission Place des Artistes. Salutations de marque à vous, servant de Dieu, Alda Maunga Ngonakoy, maman députée, maman honorable, pour la satisfaction, cette grande satisfaction du professeur Paul Gaspard Ngonankoy, député national, pourquoi pas mettre à Aimé Pascal Mongo, Lokona Lokokonyongo, député national. Donc député national, donc je vous encourage. Comment on chante tellement bravo, félicitations pour l'affaire à Kitikwala. Oui, œuvre à Vesimaro. Mais il faut une nuance. Ouais, Moutaïm Banzembo, Yanzembo passe. Est-ce que vous avez danger? Oui, parce qu'il y a toujours des descendants et des grands chanteurs. Oui, mais danger, mais titre le lot, na chant aux a toujours. Si. Bah, monsieur Bazara na chant, bah là, mais yo ti na chanter aux a vantit. Na rien à répéter la moi, moi na ça les rires, yo qui le roi dit tout et ça le passe. Non, pas comme ça. Bah diriger qui besoin on a pu donc balaxer qui besoin. Yo nam d'Alex, nam d'Akocha. Aza Léon na mokilité, donc c'est non, tant fumu, Aza qui mutoa qui mettre à chorale na biso. Oui. Na ministère de la voix na Dewe à l'époque. Chorale na biso comme on a les co-héritiers, nazo pesa bande gonyo sa maisonnée, bande gonyo sa ministère de la voix bambote. Kuna sika na kana oyemba na chorale, de sika balaxer nga ba basaka boy, basaka boy. Siko nande ba dozo benga biso travers cette émission ba ndeni maman bana OK parce que lelo performance à danger na groupe là so talim tout à l'heure là tout live générique tout le monde a star ni ba obina na yo moko ça tellement bien mais siko ba père récupérer ba bien on dirait msusu moi li c'est ça pour tout pour ti ba menacer trop pour na bana OK kuna ba père toi qui na père moko vi honoré nzamba auto zoya ko ba 80 quelques années déjà. Mais les responsabilités, papa, sur le Tumba Simora, ticket. Non, il y a pas de gens qui ont donc, tu as un peu non, avec un an, banze monae, vous avez pexé un zundé, vous avez un yembaga banze moranga. On dit, bah, nous sommes à la oui, à orchestre, bien la gata qui chazana, oya tigaki, o baboya qui calcule naïe. Pour calculer, il y a qui combo naïe zara mokili, na tiki na musique, mais combo na à travers banze monanga, na lingue zara mokili. Na benga kinanyo, na benga kinanyo, na benga kinanyo, mais na éviter. Ba compliqué mais yo za leki nanga yembaka banze monanga akamata ko orchestre ta pesinga parce que ko kamata orchestre ko pesa orchestre ndingo na ozongo ndeni atikala kina quelques chanteurs na quelques musiciens o ba sepele kina bango na démarche nanga te mutum ndeko mo za kana ko mona ki gode mayala ya za ka mnanga otina ninga boya kina yake na ya tika na ebiso mais to yembaka banze mbovi na discipline yoso na baso kuta ki ba souffler bazaki to yembaka banze mbovi Toboni Saturniste moi za yimba zo beta beta. Ouais, tu es pas banzembo vie, tu es pas banzembo ya batamaye banzembo bien. Et félicitations à Onyos bazo beta banzembo parce que banzembo ya ngwa Zaïre, banzembo ya ngwa Congo. Banzembo ya ngwa d'Afrique. Série moi vous chaque dimanche on doit écouter M. Nation chaque dimanche na moi comme moi ils ont quitté tonné. Bon ba quoi comme komona kwango bona osa musala membala mo mutango bano tonga immeuble kuna. Allez bolongo mamuna 7.
Bakoué monsieur adresse Koufara Nengwana, Bakoué monsieur Mona Basombiango, Bakoué Koufara Nengwana. Mais sinon, nous allons aller dimanche la semaine prochaine, na siège d'absoga na mante baona na matonge. Donc dimanche la semaine prochaine, on livrer déjà pour Banaja, on livrer chaque dimanche. Voilà pour la raison, il y a tout rassemblé à Bakinois, pour rassembler les Congolais aux autres provinces. Parce que les fanatiques nous voient comme matou, parce que bien besoin de remplacement chaque dimanche. Non mais il fallait quand même tout soit temps d'habitude à quoi. Parce que après tout connaît qui peut tomber à Bandegomi, balé misa tu batikala qui n'a pas on a gardé batikala dans l'orchestre. C'est ça. Batikala qui bon, donc il fallait qu'on cote ça va élément souvent na peau et puis sa place. Dieu est bon, paisible sur élément pendant il y a moins niveau. Toujours ok là-bas normal. Mesdames et messieurs, je dois vous proposer cette fois-ci le groupe de Manda Chante comme toute la prestation, toute la générique. On a les perte, na jeune bilingue parce qu'il y a 500 tous les jeunes, c'était vraiment c'était dit waouh, c'était vraiment très bien. Total. Et puis on se dit pour la continuité de ce grand magazine Place des artistes. Daniel, avant tu as ce clip, tu as besoin d'une répétition live, animation. Jamais, il connaît les
Merci à Daniel Tchussungu, merci à Martin Lukusa, le patron, le PDG de l'ONATRA, SCPT. Bambotatro, merci à vos textos, ça me fait tellement du bien. Merci au directeur Olivier Comlan. À Peso Bambot na ONATRA. David. Pour Martin Lukusa. Nazaki na Paris ya obeta na kan David na ya boyo kamati ba jonso tse utenga soute. Ko ça ni sauce. Tango tubana ko tonga kan David. Kan David tongami na ndenga osakala te. On a beti 6 ou 7 fois. Na uti Paris na ya boye atenga croix. Te acho ko te Hollande te apesa félicitations. Voilà mutu na yo. On travaille cette émission en kumo. Na ndenga tozo so na ba les akota ba les akasa, ça fait très plaisir na moi ba texto et puis ils ont comme ça prêtre bazo benga parce que moi même sous bana mike benga mayo ba responsable ozana moi ramo ouais non parce que biso to koli na bato chassa dena biso ka kishasa zana bato mayele so do approcher bango osangisi na base na yo ya ndako okoke loin ba responsable na bazo benga approcher toujours mayele ko approcher zobate parce que so approcher buzoba okolata buzoba faut approcher mayele ko peso moi place oyo ndikono sa olanda ngai oyo alinga kini pena vie ya bien il faut landa pa ya mayele ali c'est ça mayele pa balanda mayele liko lo place ba lo bakano bakamu ba bien oyo so les amabe faut en abattre na vie na so na bango te normal te non yango so obligé na otila so programme chaque dimanche so sala kana si chaque dimanche na mbuma elengi pa ya koino donc na mbuma elengi chaque dimanche on a déjà de bander à partir de 16h à partir de 16h ti 20h30 parce que yango na ngaki pena senga à travers émission na yo oui tout soit dans la police na biso respect mais respect belé na mon général Blaise Limba biso ba mise de nto ba par na biso za sko ndengeni parce que siko bon soron nyo sobolobi 21h juste ba okata biso to banda ko moi musique na 18h juste 18h juste na boko ke na biso te pona biso na ba concert papier mo signifiera pona biso to ke ndakata avant 23h to kataka parce que biso to liaka na ba concert c'est ça maintenant ce boté nuisance sonore pona ba bar oui. Mais si Kabiso le bêta ba concert, vous avez vraiment raison. Papier Maurice la pona 1h30 ou 2h de plus pour la raison avant 23h et katana. Vous avez autorité mboka décision na bien décision moko très bien. To lingi ngo pona bana ba mona na te avant 22h mona na yo so bomba na ndako. Après 22h ba zui mona ba kangi to c'est pas une décision. Nous sonore réseau ça c'est pour na bana pour éducation pour na makambo belé bolobi bien. Mais biso ba concert na biso. Le quoi bo to beta na Chetemba samedi il y a le 20 et dimanche il y a le 21. Maintenant na Chetemba na bana 18h ti 21h là ils ont moins danger. Toni to yeba soki ba ko salsa biso ba e ma biso ba musicien atati 23h parce que normalement to kamata pe musu to beta de 23h à 5h du matin. C'est ça. To kosuka moi lettre moi une notification pour l'accès artiste voilà lettre on a dû battre siko banane ba ko komango imiko na yebite soki ezali est-ce qu'il faut pas comment on a direction na biso ya droit d'auteur ya Sogoda na yebite bien FCC Barbara Kadam ou ministre na biso tata na biso maman na biso azota la biso soka ko mema biso na niveau ko sengela biso pe parce que so ba bika ko concert banaka à 18h à 21h wana ba biso lo beta souté moi ko ça va famille ko ça souté c'est ça, vous avez totalement raison. Bande de retour à travers cette émission. Et ça, vraiment, il a soulevé. Parce que, bar, restaurant, ça va. Mais les musiciens, à lettre, moi, notification. Ça bien. Bengueur, un concert, on a dit concert 17h30, 18h, oui. Pour 2 heures du temps, on dit concert, mais tout ça, on a une rubrique, on a une soupe, on a une musique, et pas un embouteillage. Ce qui est le bito qui est 22h30, 23h pile. Concert ici mais avec na papier na biso ya koloba ki bango ba na concert ba futaki pour na droit ya kokomati 23h Gilles Sanazo là on dirait que il y a Nairobi na mona ko na liste parce que Sanda ba Kenya vous avez le programme vous avez na Uganda na Kenya wana Outlander yo biso na biso mbotabi donc de luxe comment on va koto oui comment il faut ça na biso koto musique ya rumba on appelle tout beta lelo bana Kenya bande kwa Kenya parce que to kodre ba ngobila kuna ba Ibrahim zo beta kuna danger mais yo moko lango ozate non ça dit ne to mo ba beti manda ba manda mignati mais original yango yo konyo na tangu nango na jour nango makambo tout eza na tangu nango oui lokola nzamba zo batela bo je pense que et puis le gars va producteur va zo mwana lelo donc ba Kenya surtout basé là dans programme aux Alliances donc ba Kenya yali Côte d'Ivoire yali Canada yali Londres yali États-Unis avec Vienne nga bombito Alba bombito donc voilà
Merci d'avoir de retour à travers cette émission avec l'artiste Koumouma Nachan. Ça me fait tellement du bien. Nous avons parlé de ça plaisir. Avant de citer, nous avons proposé cette chanson Ibrahim. Tout le monde a prestation là. Ouais, ça qui la chanson mais que est en acoustique, pour mboke comme un rythme acoustique. Fallait nga pena kota na jipe pas mon attaque on a éliminé. Na ça qui acoustique na pensa qui na ça qui au moins 13 titres. Et na 13 titres na ça qui na pensa que ozong ça quand même vesi maro na kambia ça qui biso ko bato mba banze monaye. Si. Nemba fait qui tikola, nemba que crise de confiance. Ça qui deux chansons et puis papa wemba na yemba qui dit coco et puis na yemba ça qui deux titres voilà. Et puis oyanga mona ozonga ba ngobila ba Ibrahim Tomoni esprit on a besoin là-dessus et il y a booster ba artiste na yo oza associé ba artiste makasi ozo booster parce que ngabe ba booster kingai ngabe ba booster kingai oui puis makam toujours uta ngo zali on ba bote ki on ba parents c'est ça parents ba bote ki yo o ba sala ki nde yo salaka o ba sala ki ya discipline yo mona ki ya malamu na musu na nde yo salaka c'est que cette femme là oza derrière la zo bien on a za bien na kata mouvement. Oui. Elle chante tellement bien, elle accompagne tellement bien. Ouais. Bon, nous sommes obligés à vous en abattre. Ça la bien pour Bayo qui biso, ma message na malam. Bayo qui biso la message na ma bête. Soit ma bête carrément et comme produit comme kufa. Merci na ba texte na ba appel. De là ça que bolinga artiste, bolinga be mission na bino. Merci à Yajano Binano. Jano Binano moto moko bien. Mais vraiment na éviter pas ton ningo nembo faire bazana papa di peuple wana. Jano Binano na moni na liste mais ça est au tembe bon. Asal samboka ndinga sasa kamboka mais sinon di peuple wana. Mais il faut recourir salam. Recours quand même salama et salama. Puis ça qui souka na campagne. Ça qui souka na campagne on s'en a été et puis tout va bien ndinga za la rafoué. Comme dans cette total live on a passé nous chito déjà la fin ba nous so andolo baké Ibrahim oye mango juste mais on zo mozo tindi o da mabe to bigende to koma ba balo ba ka mabe ba. Ba banze on so oye mate ba ko sa ba Ibrahim nze mo ngana mango tende. Mais so yemi yango. Yango na to zongela. Ouais. Pour nous relaxer batu keza ekenda wapi mitema ya ba campagne mabe ba to lukuta o ba o ba pekisi même ba bikolo ba makama lukuta pour na moninga na yote batu ba banda ndinga bazali pour na ko diminuer ka batu mais comme on est fort on a Jésus Christ tout ça na psoka makasi. Monsieur Guillaume notre DRH donc Guillaume ba salutation de Macavo notre DRH azo biso ba mbote félicitations pourquoi pas les directeurs techniques de cette chaîne monsieur Cédric là-bas donc voilà ba mbote na belé Cédric mbote belé bazo se bela la ndenge ya kosakanate. En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? De votre passage ici, aux la production déjà dans le village chez Temba. Ouais, après un match la semaine prochaine. Oui. Le 21, il y a dimanche la semaine prochaine. Il y a dimanche la semaine prochaine. Boye belé à partir de 17h30, 18h, chez Temba. Boya koyoka rumba ya solo boya koyoka musique nazo beta musique boya koyoka musique c'est pas la voix makasi et celui pour chance que ça to beta ta desu ya sika o dans mikolo boya koyoka musique belé mais sinon répétition dozana matongé na manteba numéro 39 na mbuma elengi espace mbuma elengi ya Koino quoi donc PDG Koino pas ali pas bon dimanche na pesi ba bon dimanche na camarade nanga kaya Saint-Toueba Kimbangu na Paris pas aujourd'hui on a besoin de bambote belé lenga mombele Pichuntoya blouson wana Pichuntoya on est toujours ensemble boke bana bafiti Olivier Sono Gere Mombele kurutu nanga Ino Agora motema mama Fani Agora kurutu nanga Shango Mombile na pesi ba Lydia Weti ba Verokiri bambote ba Yuma Ngwaou bambote bana Paris nyonso bambote belé mon producteur notre producteur bienvenue Makanga la paix du ciel monde à part ici go zali bambote belé na pesi muto nanga IP Gilles Nsana FIFA. Promoteur, Bambote Belé. Bambote Belé Poda. Vraiment, bonne année. Le plus beau de la diaspora, Gilles Sana FIFA. Donc, Kumu, vous avez la date net aux amis dans Nairobi, et vous payez ça, parce qu'on a mon agui, ah non, on va avoir un kaka diaka. Donc, j'ai vu. La production à Gilles Sana, les Arabiens. Et ça, balle moko, non, c'est pas possible. Donc, balle moko, non. Donc, vraiment, bravo et félicitations à Gilles Sana. Comme nous sommes déjà à la fin de cette émission, merci. Malgré beaucoup d'occupations, tu m'avais dit non, Delix, je vais venir pour répondre à. Non, mon Delix, je sais que l'émission bien. Nous avons matin en auto condamné mais bon, nous avons déjà quand même na début année et puis au consultant quand même, on a qui la répétition et ce que tout le monde c'est ça. On a qui humblement, on y est pensa, on y est soutenir même ma mission à conseil. Et ça j'ai aimé. Nzamba Pambolayo, mais sinon.
tout ça l'émission où il y a la question nangana yenango réponse c'est aux alapé pesanga temps pour nous préparer dans un disque moi il y a 12 titres on a sali nzemo moko na maman Bilabel to yembi PDG Oscar Bokolomba et Wawa na bina on a yembi na scène Bilabel na yembi danger futur terrible danger et puis nazana moko kuna na yembi na descendant moko ya wenge et puis nazana moko kuna nazolinga na yemba pena moko susu na ndeko moko na kata mboka no yebisa osu na mikolo ya et na tie au moins 3 titres répondre ba mission na biso to utaka donc na kata lingoma musika ba tie 3 titres puis ba titre kuna ngana tie na kati kuna eza ya kitoko ya kulutu Ramia Misi avec ba Eric Gwanya Mobali kulutu Ramia Misi na Nairobi kuna blague Ramia Misi moto na Nairobi kuna blague moto moko mota malamu donc disque ezana ba honorable Alita Chamala disque ezana ba Miguel Tshisekedi disque ezana ba Patumo Bezapatero disque ezana ba en tout cas zubatu pour tout ce que ça n'a pas mongongo to se batama extrait ya terre ya Socrate to katase nangana mona makambo kokendekela sina katia zala mama nazongana ndakolo poko na litama simisi na nzela ya kela sikutwa konzuluka lipapa visible so moto kupepi bambala mokili manga tabanzoka thermomètre ngai Socrate o molelo ferme ya lulwa bure na kotambola lokola mombembe tozana matanga na Angleterre batulanga Angleterre comme orenze mo ezalo yemelanga ona mona loka vinanga ezana ba via batebele tu batenda ba chick pon chick ezana ya mutambongo na mutapasi chick yali mayele na mutazo yekola sense et tango lobi maka chick na suka ya émission na loba boye ba konzamboka mo konzamboka tombola ba policier po ba banosala musala na kobanga nzambe pesa bango falanga na bango bien tombola ba militaire na biso baza na ba vie sociale ya bien mo konzamboka tombola ba fonctionnaire mo konzamboka nzamba salisa yo pesa ki mboka na maboka nzambe tombola ba hôpitaux na biso comme ba hôpitaux ya ba valeur mo konzamboka tombola ba école éducation za na place soki ba lakisi na biso wana makomo ko zwa mo eloko ya bien mo lakisi yo sa pe anniversaire na ndako na ye azokota pe kin marché azokota pe supermarché mo lakisi yo somba pe ata Weston je pense que bana ba kozwa mayele na matière moko sincère. Alpha Mokemba, donc une prêtresse à Brazzaville, a bien l'ingara Céline. On va t'attendre Céline Moukete. Célina, mon mama abotoli, yanga motema ya solo, pote komoranga na monokona ye, lokola nzembo bandeko, boyo kanga na memingambo. Gabe mandesi mbundu Nestor, papa kufa tu aragite, mais vraiment zalaga soda. Merci beaucoup. Merci. Toujours. Merci en Koumou chante. Ça fait plaisir à toi, honorer Bisso. Merci beaucoup de retour à Talibisso. Parmi les grands chanteurs, bon et grands chanteurs. Monsieur le président Amadou Diaby, le président de la Vita Club. C'est Amadou Diaby, président de la Vita Club. Pas aux alliés, bon dimanche, pas aux alliés. Tout ça sur la détermination, aux aranango. Vite comme Matassou danger. Bisous tout avec le bien. Bisous tout. Donc Amadou Diaby. Merci beaucoup, merci en Koumou, à Talibisso. Au travers de cette émission, retrouvez déjà la rédivision de cette émission, déjà ce soir même à minuit, le mardi, le jeudi, plus des rédivisions sur la CNTV, canal numérique télévision. Merci à Padou Bomboza qui était à la réalisation de cette émission. Merci à Daniel Tissongo. Merci à Jeff Azam, merci à Bandogo, tout Talibisso. Merci en commun de rappeler ce programme il dimanche. Après, à chaque dimanche, on nous a maté, tout on nous a pour soutenir l'artiste, pour soutenir. Dimanche le 21, à partir de 18h. Ouais, retard, bah loi Mboka, mon nègre sala. Tu sais que bien la loi Mboka, bah concert le gars chez Temba. À 23h par exemple. Pour 21h, bisous de rouler sa banane dengue. Nini. Merci, allez-y comprendre, mesdames et messieurs. Je dis, je parlais, j'ai fini. Fin de citation.
Thank you.